bisoto lobela boyeye ya papa bakimbangisa na mokili mobimba bali kozela mokolo oba bengi centenaire ya papa ya Lungana ekozala le 25 mai na mobu oyo ya 2016 biso bana yankamba tomoni ete likambo oyo biso pitoza concerné na tina ete tomoni toza concerné esengeli to tia makelele parce que na bamboka oyo tofandi à chaque événement il faut qu'il y ait une manifestation, il faut qu'il y ait des bruits, il faut qu'il y ait une vulgarisation de l'événement. Et biso pe to moni ete biso pe esengeli to tia makelele pona ete to la kisa ete mokolo mwango ezali penza très important katina biso parce que ezoko marqué pas mobimba ya munene na civilisation na biso. Mais pona to banda na historique to banda na mutuna moko ezana ngo simple na lingomba na biso to banda na ba mama Marie okolo na biso mukolo nini tata na biso abotamaki pe na mboka nini ya abotamelaki ngonga oyo papa de Lungana tolingi to yeba na bokebi nyonso tu papa oba kolanda biso papa Nura ya na biso oloba na biso ngonga nini ya abotamaki epe na mboka nini ye abotameli parce que makambo est très important parce qu'ils ont marqué l'histoire et sengeli to lobela yango pour mutu surtout ayeba na malembe nyo surtout ekina ndenge opesinga baloba ngai ndeko na mino papa Nura bon question wana eza kutu question biso kimbangise nyonso so ba poser yango donc ezaka na biso tango nyonso to mutu badata batata na biso bon sumisato lelo ezali pour la centenaire à papa Mbanza. Date de naissance à Papa Mbanza à Boutamangi Nankamba le 25 mai 1916. La Ranisi Bolaninga Nabuke Binyos. Merci Papa Nura dans la réponse au Pessibiso et c'est Pessibiso Mingi. Batata na ba mama Papa Mbanza tango ayaki ndenge Papa Nabiso Yekolo Banabiso le 25 mai 1916. Nane oyo na ngonga pe na moi oyoyo na date ya le 25 mai 2016 akokisa 100 ans. Mais tozongi na historique tango ya botamaki ba circonstance nini aya kokutana nango na mokili parce que lelo oyoyo c'est vrai que ezali pas si kolobela les 100 ans ya papa dans une journée ou dans quelques heures mais papa Mvula oko kende na biso na vitesse pendant 4x4 de façon que likambango epousa na mbango mingi. Réponse pana yo papa pasteur. Pa Peggy na landi yo na bokebi makamto zali awa ezali centenaire ya mbotama ya papa Mfuma Mbanza papa Dialongana Kiangani Salomon oyo azali nkolo Yesu mais poete toko kolobela makambo na ye parce que bato bakoyeba te événement wana ya le 25 ezali na double casquette c'est-à-dire tozali na le 25 mai oyo ezali officialisé na bakimbangiste que ezali mbotama ya Yesu Christ oyo ayaki kuna na Palestine to abotamaki na Bethlehem date wana oyo officiellement ye papa Dialongana papa Mfuma Mbanza ayaki ko officialiser yango na 2000 poko yebisa biso ke nkolo Yesu Christ na ndenge ye ayaki liboso abotamaki le 25 mai mais po ete tokoka ko limbola makambo wana pona nini ye aye ko botama liboso awa na se tobengi ye Nzambe tobengi ye nkolo Yesu tobengi ye Messi tobengi ye Christ pona nini abotamaki liboso et pona nini aye ko botama lisusu mbala mibale. Mais papa na biso toyoki ndeko pesi biso circonstance toyali penza ko popola papa Mfuma Mbanza avant to koma na ministère na ye et christique oza likambo moko ya kolobela biso en tant que bomoto nenga fandaki na mama mwilu nenga salaki en tant que mutu to meka koyeba mwa muke avant to koma na likambo o etali penza monene na ye na bunzambe na ye parce que
na papa mfuma baza poto mona lelo d'abord na yebisa bino ezali le 7 mai mokolo mama Mwilu abotamaki. Ça tombe aussi que ye mama Marie aye kobota kolo Yesu Christ et kaka mokolo le 5 mai biso to ya le 7 mai plutôt to ya wa poto lobila makambo yo mwana na ye ndenge abotelaki ye. C'est vrai mama Mwilu Marie tango babalani na papa Simon Kimbangu basali mariage na bango le 4 juillet 1915 ezalaki bango po ete ba protéger bano yo bakobotama babengi banzambe. Mais tango mama azoko bota bana na ye mutu moko te atikaleki komona place atekalaki kobota bana na ye. J'espère ba témoignage mosusu koya. Pourquoi? Parce que maman banaki okende kobota bana na ye na zamba. Tango aboti akoya kaka batu bakusutuka Mwilu aboti ezali ndenge nini ezali ndenge nini wana ezali baspe ndenge nkolo Yesu Christ akende kobota mana ndaka bubwele ndenge pe papa Simon papa Dialongani akendeki kobotama na kati ya esobe to na kati ya zamba malgré mboka ezalaki yango ezali kolakisa simplicité ya tata Nzambe na koya na ye na mukili abotama en tant que mutu. Mais n'aspect na bango spirituel papa mfuma banza azalaki distingué parmi bana nyoso ndenge babotamaki parce que à partir ya âge oyo papa Simon Kimbangu atikaki ye na âge ya 5 ans na mama Mwilu. Papa mfuma banza na âge ya 5 ans na mama Mwilu, mais papa mfuma banza azoko dicté mama bamakamu mususu oyo ya ndenge mususu po ete likambo oyo ezali suscité ya boye ya papa Simon Kimbangu en tant que Molimo Santo ndenge nini émergence nango ekozala, c'est-à-dire azalaki parfaitement na âge ya 5 ans conseiller lisusu ya mama parce que papa ki solokele mwana liboso na 7 ans azalaki déjà na colonie. Et puis après papa Diengeda Kuntima azalaki na âge ya 3 ans wana papa akei na boloko na Lubumbashi. Mais tango azoko kola mystère na ye azalaki kosala makambo ebele parce que tokoloba so tolobi yango awa titongo kotani la biso na nkolo Yesu Christ makambo asalaki liboso kuna na Palestine na oyo ye asali ebakisami fois 1000 makambo papa mfuma baza asali oyo nkolo Yesu asalaki na papa Simon Kimbangu asalaki oyo papa mfuma baza asalaki ebakisami lisusu fois 1000 ba miracle oyo ye opéraki soki tolobi yango awa livre mobimba ekotondela biso na kanisi na kokola na ye ndenge akolisami sans papa azali kaka kuna na prison mais azoya ko visiter bango mais ye alumonanaki toujours kaka mokolo auprès ya maman. Mais na âge ya 5 ans ndenge akolaki bazoko simba likambo wana ya papa Simon Kimbangu ndenge bayelaki na yango na kati ya nkamba Yerusalem parce que kobotama na ye directement ezali koyaya kokita ya Yerusalem awa na kati ya se. Ça tombe bien ndenge papa Mvula auti kopesa la biso réponse na ndinga la biso rapprochement ya papa Mfuma Banza na mama Mwilu. Mais tango ayebisi biso 5 ans au papa Simon Kimbangu atikaki bango. Mais toyebi ke na bokebi nyo surtout papa Simon Kimbangu na tango bakangi ye pour ne pas revenir à l'histoire abengisaki bana na surtout. Donc notamment papa Kisoloki la Mikendeli mais abengisaki mama Mwilu na bana mibale o batikalaki. Donc papa Dialungana Kiangani Salomon na papa Diangenda na tango wana successivement azalaki na 5 ans papa Dialungana et papa Diangenda azalaki na 3 ans. Pona nini papa Simon Kimbangu aponaki kaka ngonga wana entre temps azalaki na mikolo ebele oya be kosola na bango mais aponaki kaka ngonga wana pote asikidisa beto mungiko ngosikidisa tuzola tu
asikilisa bango aloba na bango ete makambo boye na boye pona nini question ya liboso ya mibale toyebi ke eza mokolo ya papa na civilisation Congo oyo babengi kombo ezali koidentifie mutu donc ngevu bakobokele mbizi keba so bapesi kombo ya mbizi yeba ke mutu akomona yo niti oza mutu te akomona ozokotelema boye neti mutu me mbala mosusu makambo na yo ozosala ya kinyama me kombo na ye dialungana elingi kolobela biso nini communauté nyonso tu ezali awa papa pasteur ozali toza mpe na bandeko na biso ya bana nkambo bazali awa bokolandana po te motu nyonso tu apesa expérience na ye par rapport ya likambo wana merci makambo oyo papa Simon Kimbangu asololaki na bana na ye mibale avant kende amata na train d'abord train elingaki kokende me ye lokola position na ye spirituelle ezalaki asolola bana na ye mibale train ekendeki te jusqu'à ce que babondelaki ye alobi ngai na kosona bana na ngai premier aspect deuxième wana batata bamama makambo tata nzambe ezali pasi mais lokola ye azalaki na makambo oyo esenyeli ayebisa bana na ye ezali biso koyeba te likambo nini oyo ye ayebisaki bana parce que ezali secret na bango ya likolo mais elekaki ntango parce que asolola na chaque mois na 1 heure du temps papa Kisolo papa Dialongana 1 heure du temps papa Diangenda 1 heure du temps maman pe 1 heure du temps et c'est que makambo nini asololaki pendant 3 heures du temps na bato na famille na ye oyo asengeli atika biso tokoloba na divinité na bango ezali mabombami ndenge nini bakokamba lingomba ndenge nini likambo ndenge bayelaki na mokili ndenge nini bakosalela yango donc apesaki bango programme mobimba donc aprogramaki bango alors mpona motuna ya mibale signification ya kombo ya papa Dialongana wana ezali non Congo ya ba Congo elingi koloba nini makokisami c'est-à-dire kokokisami ya prophétie oyo biso tokozwa yango ya awa te Isaïe ndenge alobaki ke Messie akoya akobota ntango abotami mais biso ntango trône oyo ya likolo ekiti Messie aye c'est-à-dire prophétie wana ekokisami prophétie mosusu ezali ndenge nkolo Yesu Kristo kuna na Palestine asengaki bokonzi ya likolo eya ye Yesu mpe akozonga na bokonzi wana bango misato bakozala prophétie wana nde ekokisami na kobotama ya papa Dialongana yango wana bapesaki ekoko papa Dialongana parce que prophétie ya bokonzi ya likolo ya bozongi nkolo Yesu Kristo esi eye ndenge biso nyonso tozali awa toza bana oyo totangaki mpe tokolaki na nkamba motuna mibale otuni biso ya solo révérend pasteur papa Mvula uti bango ntango papa Simon Kimbangu abengisaki bana na ye na molongani na ye biso tozalaki te mais mabombani wana tobandaki koyeba bango moke surtout na mateya ya papa Diangenda parce que papa Diangenda ayebisaka biso ke na ntango wana nde papa Simon Kimbangu apesaki ndenge outi koloba bainstruction entre autres na ndenge papa Diangenda ayebisaka biso kayebisaki mbutaki ya ngai papa Dialungana oyo toza kofete centenaire lelo ke yo okotikala sentinelle na nkamba bakokanga meme baleki na yo mosusu bakokende na relégation mais yo okoki kobouge jamais na nkamba natiki yo sinzili na nkamba ya mibale taka ye mpe papa Diangenda ayebisaka biso ke papa Simon Kimbangu atikaka ordre na mama Mwiru que quel que soit le cas akebaki papa Dialungana azwa baptême ailleurs te soki tolandi histoire na biso okomona ke papa Kisoloke quand bazwi na colonie scolaire na Boma il était baptisé catholique papa Diangenda même moi bango balekuti basalaki mpe bamariage na bango na lingomba ya catholique mais papa Dialungana kiangani yango babengaka ye premier kimbangiste parce qu'il était le premier à être baptisé sur les rites kimbangiste parce que batata oyo akala batata kinyuka bakoko wana bazalaki batindaka mokanda epa papa Simon Kimbangu yo olobaka mwana oyo babatisa ye te
sikoyo tokosala ndenge nini mokanda wana ekendaki ezwaki temps réponse eyaki koya vers nakanisi na 1949 nde bayaki kosala cérémonie wana mpo na likambo olobi ya kombo papa Simon Kimbangu eloko bato bazali kokamwa epa na ye biso toza bakongo epa na biso bakongo surtout Beshingombe oyo bango bazalaki tribu wana kombo epesamaka na mwana soit bazwaka kombo na famille batali ya koko na ye to noko ya kolonani ou ya mibale bazwaka bakombo selon circonstance mais papa Simon Kimbangu eloko ezali kokamwisa bato azalaki kopesa bana kombo oyo ezalaki ni na libota na ye ni na libota ya molonga na ye mama mwana pe bakombo neti circonstanciel neti toloba pa na biso soko yoki mwana babengi matondo seke mama wana akufelaki bana ebele oyo atikali apesi matondo na nzambe soko yoki nsukula oyo alandi bamapasa na suku mais ye azali kopesa bakombo toujours significatif e bakombo wana soko olandi yango nde eza baprophétie na ye ya mission na ye toza na kombo dia lungana elingi koloba soko olandi verbe euti na verbe lungamisa lunganisa qui veut dire accomplir quelque chose. Par là, papa Simon Kimbangu, message à l'Aïe ça a été elaka oyo kolo yesu apesaka ke bokonzi ya likolo ekolongwa na libota na ye pe kotiama na libota mususu oyo bakobotela mbuma diamu donc soko tali na bakongo bakoloba diamu dia tusila mfumu wetu Kristo voki timu dia nzambe sikakatulwa kwa dikanda dia bantu bobe na banene esi dia vanwa kwa kanda dia fioti pasivo basadi lakyo diamu dodio dia lungana munankanda ndombe voilà kombo ya papa dia lungana yanga mais néanmoins tout monde était papa dialungana ndenge papa passer bauti oloba na biso abotamaki tomonaki nzoto na ye afandaki pe na bana donc rapport ezalaki na bana yango wana lelo toyingi kolakisa ete ntango ye ayaki akolisaki bana abotaki pe bana ye moko mpona topesa mwa nini oyo mwa biographie abotaki bana oyo tokopesa bino kombo 7 bana ya liboso mama Wakiadi ya mibale papa Simon Kimbangu kiangani wazali lelo oyo toli komona lelo ya misato papa Bituvwidi Zako ya mine papa Mbenza ya mitano tozana mama Marie Nsona et ya suka tozana papa José Rigen tosotaki na katikati mama Mbonga akindaki liboso ye azalaki molandani ya mama Kwakiadi ya mwana to yebi na bino ete officiellement papa Pwambanza abotaki 7 nasima kobota tangu musala ebandi biso pe bana na ye to bengi bana nkamba oyo to moni présence na bango lelo oyo ba ye ete badla kisa témoignage na bango parce que to moni ete na bilili mutu mususu azui photo ya papa Simon Kimbangu abani ko pasola yango alobi amona na te aza mutu te o yaka pana ngaza boyete makambo na to contredire yango de façon que bana oyo bafandi na ye ba meka koloba biso to vivaki na ye to monaki ye akosiyaki biso apesaki biso aliesaki biso ya mwana na tina yango ba génération yankambe ezali belé parce que to koko identifier ngo depuis dès que l'accession ya mboka na biso na indépendance nkamba na tango na bandaki liberté bandaki ya 1960 bazali pe elandani ti baleki na biso pe bazali awa na tina ngo baya na biso bazali awa papa Sylvain Motemunzila papa Noura bozali awa bino batali boso bolakisa bino biso ndenge nini bino bovivaki na papa bino boyebeliye ndenge nini eka bolobi ke ezali neti pona biso un privilège parce que l'air wana toyebaki papa dialungana na bomwana na biso peut-être toyebaki te nani azalaki tozali komona kaka moto ngayo nazoloba na bino namonaki papa dialungana pour la première fois na 1962 tango wana tokendeki kovanda na nkamba parce que batata na biso bakendeki kosala école de pasteur en 1962 na Nzalabula
wana bisolaire wana tokutaki papa dia Lungana na yebite sugi na bane wana na tikala yiko mone na pantalon. Il était toujours kilote na ye to sinomaka ngo songa mbandu sengle na ye na essuie na ye na kingo. Vraiment azalaki très très simple, hospitalier, soki ala mugi na tongo akotambola nkamba mobimba kiambote keno kiambote aleki sikoyo lokeza ko bangi sabi solaire wana tozali komona déjà na bomwana meto bandaki komona donc omniprésence na ye puisque papa Mfuambanza azalaki surtout soko zali na projet ya kosala likambo mabe otiki ye na ngombe okomi na weno abimeli otiki ye na weno kene kaka ndenge wana. Alors pona tozali ebele témoignage ngana ngai kosala ya papa dia Lungana oyo ekamwisa biso tango wana tositokoli toza kotanga na kilo. Papa Mfuambanza papa dia Lungana apesaka basoso na ye na Cambridge. Cambridge ezali juste sima ya école na biso ya secondaire. Alors biso lero wana lokola nzale ezali kokota na kati ya internat tozali kolia basoso ya papa Mfuambanza. Donc soki totie mwa eloko lokwa mulongosi totie nguba na kati tango soso akodonda ka tokotisi ye na kati ya dortoir tokati to fini kingo akufi. Mais pona ko sasa soso wana il faut tokende na zamba omoni pa batongi mintinu tozali kobenga ngo ncheke moi buisson moko ezalaki wana bokei kaka ndenge wana mokolo mosusu baza kosala rapport tata Sambia nsusu za papa mu beno bana bakalasi nsusu za papa mu vila zena biso pe toza koyoka te. Mokolo mosusu muninga na biso Lubwana tozalaki ne classe moko asi azongisa mulimo azui soso bakangi soso ya papa koko penza ezali soki eza kozoka nkindu kiki bakeyi na buisson wana abandi kosasa soso. Papa Mfuambanza bandeko avandaki na kati ya Mbanza tala place wana batongi mintinu wana bamoni kaka papa Mfuambanza telemi azui nzete na ye abandi koke surveillant na ye lero wana to bandeko benge brigadier palandi na sima papa ye wana komi na poste 1 bamati ti bakomi muni papa koti na zamba wana muninga na biso aza kosasa soso na ye atala kaka na sima bo papa Mfuambanza tune kiambote mutatoko po ya bande ko pesa mbote ko muninga donc munuke komi baba nsusu yina yange est-ce que soso wana yayo muninga na mutuka ka po malobe za ko bima susu te. Eh bien kadi amuko baka nsusu twende alobi na yo zwa soso na yo tokende muninga wana zwi soso bakiti na wana biso sango ye na interna esili ti bakomi na ye na Mbandi tango wana papa Mfuambanza na cuisine na ye zali na tata to banaye kobenga ye tete atuni papa Mfuambanza atuni muninga wana Lubwana bukwanga kina ya budila est-ce que zana kwanga yo koliela soso yibi ya binkatu papa yebisi papa tete gana bikwanga bapesi mafuta bapesi biloko nyonso papa Mfuambanza pesi abi tuka uno nsatu ina ya kulomba widi ya bingeta soko yoki nzala senga ka kosala bisuti. Mais leçon nini toko tirer na likambo na muninga na lera komi na interna yekuta ko gaisu ko lia soso wana te tala ka likambo munene boy biso to lie yango lobi na tongo préfet na biso komo na yezaki Luzaya Mulwansi azali yaya ya papa pasteur Félix a renvoyer garçon wana na classe abi ko bien o yibi soso papa olongwe comme tozali classe moko na papa Mbenza yango pona to yeba pe kozala na bana oya ba papa importance na bango ezali nini kati na biso. Papa Mbenza yebisi ndeko na biso na balongoli na classe abi zwa valise na yo kende pa ya papa na Mbanza pesa yo revoir que papa ngana kei sala kaka bongo koloba no eloko musute ndeko wana pa kiti ti na Mbanza akomi na ndako ya papa mbuta toko quand il valise kambe lubaki dikala congé kambe ko congé ko yi atuni me yona valise congé na nute likamunini abio papa ngamutu na yiba bisoso na yo lobi yango balongoli nga na classe bakukatu die luni kumboki dia tata préfet avandisi yesu wana alobi bapesa yesu biloko kolia ndeko wana za kolia tata préfet yi papa Mfuambanza alobi na yabi nsusu za mono tuka njama za tuka vila kimona muivi bubu nkilu nkati mukala so papa ben susu yabi
on siku kalasi buna ukele sabe siku mero ya kalasi mono kyanga ngene kulukangila mimi bosi lwa na siku me kalasi luvingila lumulu kumbaka beno bosi lwa nkatula ngamo mububu luvutula mukalasi tala na notion ya pardon et puis comment akende komona muninga wana donc na suki nanu wana donc tant que vous mona azo kolobana zo koseka donc bande kona ngai to bande ko bazo landa biso vraiment balobaka contre dia mwe dangana tellement toujours ba tenter na ba niveau to ko na ba poto na banda nzambi to ba journée kako ile kaka que tous à occasion na que to ba tu na ba fête ya ba papa que ezaka te que tous la centenaire que ba tu fandi o ba yebi ka mwa likambo surtout na kati ya Yerusalem bandeko ngai ndeko na bino nazalaki na boma na botami na matadi ba mutation ya papa à la régie des eaux ba tindi biso na boma na ki kota na colonie scolaire donc na tangi na colonie scolaire école primaire na école papa atangela na kuna na école papa atangelaki place ba papa kulutu papa fumalongo donc malgré na école primaire na zingi mona muke mais tango ezalaka ke bazo tu na sikoyo na tous la première communion donc obligatoire bazo tu na sikoyo carte ya baptême to opesa religion tata na ya mama na yo tout ça pesa kombo siko ngai le na hotelema tour na ngai na lobakaka papa religion na kimbangiste mama kimbangiste oyo kata ko soumettre ba mettre ba yombelero wana bolimbisa omona oyo sala ninya ozomona kasi bino pe bozana ba classe na bino kuna yo suki talaka kalero na siko hotel ma père atangaki na gomatadi donc ayebi ndenge ba père Jésus ndenge enseignement ngo ezalaka donc itikalaki kaka na mutuke kende na colonie pour ba camarade ya père ou bazalaki bakimangise biso no tubana na ba utanga na colonie donc na quartier il fallait kana za na colonie donc nous on attend mususu pe maître toba révérend à l'époque ba to ben ba père supérieur ba frère parce qu'on était école des jésuites ba frère jésuite nanda nzambe mo ya mabaya ezalaka na ba piano ezalaka kuna ba nini tout ça na monaka père frère jésuite moko boye kaka lere batanga kabani na biso na ke toi kimangiste le rona ba 3e primaire hein to ki ba 4e primaire abi atalinga bozo ba est-ce que ngezaba ke ba mfumu na beno zole tangaka awa na oui est-ce que oyebi ke ba mkonzi na bino ya lingoma na bino mibale batanga ngabi oui tata nanga ayebisa nga kwenda tanga na école na ba papa mfumu longo na papa kulutu wanaka tangila donc tangi kuna tokene mbangu na tangi kuna muni na yoki pe ona ko yoka na ndenge ba kofinga ba papa et surtout na classe ta mususu question moko donc ya makasi okomona classe mo mbaba kokina biso réponse ya motina ba calcul ya makasi ba calcul mental dans mususu ba conjugaison yoka ba passé antérieur tiki mo mtolo sa musabila te me mettre l'air à tala kaka songa vous avez ciblé donc ciblé le na ko repesa réponse te donc le kwenda kuna na bangunza kwenda na classe bino kuna do kende na bekolo na bino kuna bako benga na buma angunza mais yo sala passe ezo sala nga pasi ezo sala nga pasi alors na mona ki penza ki ngadi donc classe mo mangutala ki musa présenter siko kaka ngai siko tik mon papa tuzo kokati mais ako profiter na occasion wana maître Isidore à l'époque itigala ngutala kaka yo mwana mkena 3e donc zo mona ke maître na ko beta na Afrique ba châtiment corporel ezalaki marka ki bino donc marka kanga ti nzambe ka dinga salaka alors ngapi na quartier au monde na ba ndeko mususu bitumba erno surtout ce qui va finir papa Fumalongo va finir papa Kulut donc inga guerre na ba master quartier donc au monde bitumba mama ko ba ko muto esoli ba papa na mama nini mama bia ko tsani ga na kuna na sika betu kuna tata non toujours zuile mesure zelaka azo certificat lero ngazo ibana ma certificat école primaire na kela nga congé na matadi pa noko na biso nzo ande basi ba préparer ke nyons les autres certificat donc makabu déjà si ba kene na Yerusalem ba bongisi alors dans 1900 na kolobango na 1971 déjà bango da 62 mbuta na bango déjà c'est la yikuna ngasi ko na 71 na kwei na Yerusalem
en tout cas bandeko na nga place wana sikoyo nazokoyeba ngabi bakolobela kaka papa Fuma Longo, papa Kulutu oyo nga na misalaki na colonie sikoyo nakomona papa Fuma Mbanza personne na 1971 donc 71 soki nazoloba ndenge wana mpo boyeba na Congo l'air à l'époque ba 71 wana biloko wana ye nsima donc l'air ozoba 71 ozomona ezopesa nga ndenge nakomaki na première poste à l'époque na koti na tali escalier wana donc place nazalaki mama zoloba nge muta mobulu awa te donc yo muta mobulu bitumba awa te talaka donc ngamba bandeko na ngai nafandi nye yensala zantu ya bumwana lero na okoti eningu kiyo muke donc omoni ko komi na esika moko mususu malgré na âge wana nazalaki nango alors tokeiti tokomi na ndako ya papa Mbanza wana kamwa ndako wana place kaka résidence te nini wana tofukami elobi nango yo papa abimi na songa mbandu na ye na chemise na pepe na esemene na kingo ayambi biso wana mama Louise kwele tuki wana siku biso tokoma na kuna banana boma wow ni mwana ngizisi wana mama akutanga siko papa Mbanza talinga gatali yabi talanga malamu na tali abi bon kadiamba bajibiso ndeka babongisa radini après les rentrées kokaki nazo kata mbangu toke na kilo place biso na kilo mbuta yebi biso kuna tuzaki na tata na biso moko kobenga biso ba fille ba kilo biso ba fille ya kilo ba mama ndumba o bazo fana na ngombe bisuka kuna na couvent ba obenga ngo ba garçon ba couvent donc pour la ksebino ke na yelu sere mi pe makambo ezalaki pe ya kosekana ndenge ya nini oyo voilà donc tofandaki na papa Mbanza mais eloko emarkaki ngai pendant ce jour nanga kuna donc papa Mbanza namonaki eloko esimbanga donc oyo ekotelanga na mutu na bomwana nga ti lelo likambo oyo balobi vérité na monoko papa Mbanza fo etikala ngai eludi mondimi bandeko na ngai mpo na ngai ndeko na bino donc likambo wana emarkanga papa Mbanza olinga moto akosala te ozali wana mbuta ntango azokoloba même biso na ekole ntango mosusu ayambi biso surtout na koralo ya biso na bavie na biso bapapa de mayo dirigeant à l'époque donc fo etikala ngai eludi elikambo mosusu azolobela biso mbika isanswanga ko yango wana okomona ntango mosusu ndenge tozokovivre awa na bapoto ntango mosusu likambo ezali ke olingi osungi ka olobaki ntango babuta likambo bino mpe vérité eleki mingi vérité tala toute vérité n'est pas bonne à dire wana bango bamindele wana bamindele yango sokobebisaka biso na mokolo lelo soki totali mpe lingomba ekomi pasi mpo na nini lokuta ekomi mingi mais tokokuta kuna te mais nde kaka likambo nde nazoloba alingaki moto alokuta te bandeko nanga bamama na ntu bayebi donc ozomona donc marakaki ngai alors tellement na makambo nazalaki nango na kokende mbangu sikoyo ngai ngabi nga mpe nakolaki mingi kuna na bakatoliki nazotalaka mpe nakibo moto ye mamango ye papango sikoyo ndenge nini sikoyo talaka biso tolukaka bamiracle donc biso nandima marke nakomi age mpe ezopusa ndenge alobi ndeko na biso na lobwana nakokende mbangu oyo wana nga moko navivaki yango lelo na koloba yango donki lobwana ke na mboka na bango nde ezalaka bamboka vendredi classe esili bokei bozongi dimanche na poko bazala bamboka pembeni alors lere akendaki aliaki eloko mabe donc mutu na mboka apesaki kaka ndenge bakendaka na kaza awezidi zongi baobenga ngo lero ya ndindila ajongi tofani na biso kaka papa noko ye ozongi na butu tolala boye ndeko mwaye te libu balukasala soki nini azonga bodo ozomonaki mutu miso ekomi soki ndenge nini bisobi te tozalaka boye te soki na camarade nanga mawele totambola biso misato mawele
tozwi na butu wana nansi ba 1h du matin ndenge omona toleki nzo descente wana wu tosimbi eti na premier poste basurveiller bamoni nini yango ero lezokita nini yango makambo nini ote aza na pasi ya omoi fo tokende pa papa banza donc tomati na ye ti na nzela nsima escalier tokokaki yango te tozwi oyo ya nini oyo ya mpanzi ti tokomi wana papa surveillant abosani nkombo na oyo akokengela ndako papa lero wana brigadier donc brigadier na voilà toyebisi nini atali biso kaka po telema toyema bayebaki deja bakombo nini nini bon situation passe papa ngo ate kaka na fenêtre la papa funga mbanza na ba ero na ba 2 heures sur combien on a akwani 3 fois aya fani na siko ngadi zobi pourquoi nous kutalo baka papa kuiza nini mais dans la geste ndenge azo ko lamusila oyo lelo tozokoloba Kolo Yesu. Quoi na fenêtre 3 fois. Tu fandika tu talaka papa mbanza. Afomi porte kaka bibi. Nenga ka to yebeli. So ngambani nini nayi. Atale bisuka bu. Kanki. So ngabi do ngai. Mawelo. Lukwana aki. So papa lukwana nini. Papa talie ka bu. Ngabi lelo na vivre ngo. Ngapi na siamo te na tana. Tellement makaboto na kuna na basango donc ngabilelo na vivre ngo apesi mal niki liboni esili donc tu habité bokende te bozela na atali abibo tomboli chemise ba ndeko na papa mbanza na misu na ngai ndeko nozo tala akwaniye toi na libombo miba toi 3 fois. Vous qui êtes chemise, Kitty. Loin de quoi, non? Tous ceux qui ont malembe. L'air to comme il muta. Tous ceux qui ont kota pour tourner pour kota dortoir. Voilà. Boutika. Ma casse est direct côté ma toilette. Donc tous ceux qui appellent ça donc qui moyenneté. Le bois na bébé. A bébé si donc Bandeko. Oui, toujours c'est ça, mais pour avoir l'acquisa, nous avons tala, ngapa sur la talisabi. Grande puissance. Tomboli kaka quoi na mission na biso. Donc tozongi butuana tokizo mina na biso to memi bwana na tonu ouais a sokola. Na tom tozongi panda kwa nzambe tomu papa sambia kuku isili na poka toke na kamba herbo répétition na scalette. Tout à l'heure, tu bêtis tout le côté papa, maman d'Atali Bissoka. Louise, Tokei, Azotala Bissoka, Mbali, Bossona, mon papa, Manza Seki. Atali Bissoka Seki, qui Bissoka, to Seki, Aye Bissi, Buana. Vous voyez le coup à table, vous voyez Nikima, Tetewadia, Sambilanga. Nasugi Sigara. Vous mettez le mot. Biso tokola ki na nkamba, unaka kwa kala mambako. Mamba kuna masusi la kwanda beto kima to kile dianga ti mbuta beno mtunga tu Madio ebiki ibu no kwani mamba fe kiziringi la jazole kamya tido kukikoka tido donc nous sommes tous sommes kila mobeto. Moi je me souviens une chose, tant on a route qui n'enkama na yebo na kuta ina tata moko boy ça inazopesa bino moi témoignage. Papa on a bimilanga azaki mukusika neti papa neti papa Jimmy boy azotala nga boy. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ayebsinga boy azobana français. Vous avez une culture mais vous n'arrivez pas à le montrer dans le monde entier. Vous avez une culture à vous. Faut la montrer. Azoko insiste tout la gisabiso neto vivaka. No mers. Yangwana biso to mona kiete lelo oyo beto kutakala kunkamba beto mamba kama kala ko bikedi bonzo mutaka tele madioko yensafu beto kile dila mama Michel nikizai kuti bima netibi nata biom pasi tutana témoignage tunabe dire pasi mubadi kuta kutulana bazaba dio beto muntangu ina mpe buto sanzukila toi no entraîner ni toi non entraîner. Entre temps c'est très important parce que surtout l'année ba témoignage ya papa
ya papa Mbenza alobi ete batu bakoya bayeba ndenge biso bandeki koliela. Donc batu faut ba étudier ndenge biso bandeki koliela ezalaki ndenge ni, c'est très important. Ya mwana kedike bia onzo bina mbaki tango ya onzo bizi. Donc tout ça on la bête tout que le dit là, mais entre temps maman papa tu mets mon âge c'est vrai tous ça sous ngongate mais il y a le bosso totondi botondi na papa simoki mbanki anganya fait sous chance mokolo malelo tokuta na biso bana nkamba puisque zamba la liboso to organiser loko tokuta na poto to solo la monene ya papa Dialungana. C'est vrai ngai ndeko na bino na kombo ya papa Thomas bon nkamba baza ko benga na kombo ya Brice ndenge bandeko ba uti koloba po tozali ki pe organiser tozali pe na makambo na biso ya bien pe tozali ko sala ndenge bandeko ba uti pesa témoignage tozali na ba chorale tozali na ba activité mususu neti ba activité sportive ya karaté tout ça tozali pe na bandeko na biso ba maître Bron po to benga ki kitoti ba génération ba mbuta Sylvain biso nde toyaki sima na ba mbuta Noura na ba mbuta John Luvamba no ba papa Charles bazaki na ba papa Peggy l'école primaire ngana komaki na nkamba na 70 tant na komaki na 70 na kutaki bandeko bon to vandaki to tangaki ba classe mais loko na ngina loba papa Mfuma Mbanza ndenge to vandaki na ye azalaki nzambe pe na nyonso oyo azalaki kosala ezalaki ya bunzambe donc nkolo Yesu oyo asalaki na oyo papa Mfuma Mbanza azalaki kosala la même chose tokolongola te eloko moko te na ba caractère na bango ba comportement na bango ba gisement na bango c'était la même chose donc eloko ya kolongola ezalaki te ngai ntango nalongwaki na Kisasa bapara na ngai babina ntango ekoki yo foto kende na yo na mboka natali ngapi tokende na mboka nga na mboka nakokokende kuna te nakokovivre na mboka te jamais babi foto kende na mboka or papa si ayaki déjà na nkamba si asalaki déjà inscription makambo na nga nyonso esilaki déjà ntango baye na mama basarrange tozwi camion ti tokomaki na mboka na biso tozwaki na mputu tolongwe na mboka journée ezalaki prévu tokende mais eloko nalingi naloba liboso puisque lelo tokomomona nkamba esika ya kosakana mais nkamba ezalaki esika ya kosakana te dès que tolingai tolongwa mboka po tokende nkamba déjà tobandaki déjà préparation spirituelle na ndako na biso tata na mama déjà bazalaki bapréparé ngai tokei ntango tokomi na nzela toleki na nini na camp professeur pour fo oleka na camp professeur po okita na montagne okende na bescalier tomata na nkamba tokomi na camp professeur po tokita na montagne côté nzwamitino ezali na sentir déjà eloko moko na nzoto na ngai namoni déjà monde tozokota eza ndenge moko te na place touti eloko nini na sentir namoni papa na mama démarche échanger ngabi likambo nini ezali awa tozoyoka kaka bakria basoso kaka bandeke kaka bazoyemba tobandi kokota tokoti ti na tokomi na première poste tomati ti toyokoma na ndako ya papa Mfuma Mbanza or que si avandaki na libanda azalaki déjà kozela biso atuni boye toye tovandi wana na tata na mama babandi kosolola mais eloko na remarquaki na papa Mfuma Mbanza remarque ya liboso asalaki pauvre père ntango asololi nanga na répondre na lingala ata le pauvre père asiliki akangeli alobi diki koma yo olingi kolakisa bana kikongo te fo mwana alobaka lingala eloko wana ezongisaki nga mwa nsima place namonaki non papa Dialungana azalaki sévère donc likambo nde nyonso aza kosala avec sévérité ye alingaki biso totambola ndenge ye alingi donc tozwaki mpenza ndenge tozali awa tozwaki éducation moko ya ndenge mosusu nkamba tozoloba bandako ntango bandako ezalaki ntango mati oye na place bureau ya papa ezali place tosali toilette oyo tosalaki ya biso bana poto
toyebi place wana nyonso bandako mabele ezalaki wana ya bama Clémentine bama Mikala tout ça papa Johnny Mayanga mais lelo oyo etikala su te ok biloko wana soki ezalaki ti lelo oyo elinga ozala bamonima ya lingoma na biso mais eza grave te donc yango wana bandeko na ngai témoignage oyo monini nalingi napesa mpona papa Mfuma Mbanza na remarkaki biloko wana au moins mbala misato ntango bapapa batiki nga bakei bakotika nga na ekole bango bazongi na bango na mboka na Mputu nga natikali mais eloko na remarkaki à chaque fois soki mwana classe nyonso avant bima na nkamba mpo nkamba ezalaki to avant bima na kilo oyo toya kobenga na Mbanza nkamba tolongwe na classe mpo okende na nkamba faut vraiment ozala na likambo oyo kinosala kuna pamba to kokolongwa na kilo mpo oya mpenza na nkamba jamais okobima ndenge wana te mpo ezalaki mpenza permis te ozomona mwana classe mwana fo bima en tout cas ozala na likambo oyo très important ya okende na nkamba mais likambo nini naza komona oyo nazoloba namonaki yango mbala misato soki nake Ngombe Kintsuka mingi toya kokutana na papa Mfuma Mbanza oyo tobengi nkolo Yesu ndenge papa Sylvain lobi na kotikele mususu na kane na ye na coupe na ye na Ngombe Kintsuka kuna na remarquaki yango au moins 3 fois nga baza kobenga nga Brice na époque wana donc nazaki capitaine na club à karaté na Nkamba tozaki vraiment organisé soki na longo na Ngombe Kintsuka kuna na kokima na musu mbangu mpona mata montagne place bazo sala musée na kumata na montagne mbangu tangu na ngoya na montagne na l'équipe papa Mbanza na komona le musu afani na kiti azo futala ngabi tiens est-ce qu'il y a une voiture ou bien un avion mais voiture pesa la kiti te ngwana bon azaki na jeep na ya kotambola nango papa Landu chauffeur ne Landu ndaza ko puso basala ga accident de Landu mais na remarqué qu'il y a au moins 3 fois na mona ki likambo wana je me suis posé la question mais non tato te azamu tuna biso te azaika nzambe ndenge to utaki ko yoka yango ndenge papa Diangenda azaki koloba que kolo Yesu abotamaki le 25 mai te puisque photo télé mais la date il y a le 25 mai le 25 décembre était pardon le 25 décembre était puisque date wana biso nyonso toyebi yango eza date moko conventionnelle papa Diangenda alobaki mais mikolo koya avant akufa ye papa Diangenda alobaki mikolo koya bokoyeba date wana bolinga te bokoyeba date wana toyebi yango bien que nani pape Jean-Paul II azwaka problème mpona likambo wana ye alobaki nini nzambe azali toyoka na bapapa ye alobaki nzambe azali mutu mwindu nkolo Yesu azali africain abotama na nord de l'Angola biso nyonso toyebi yango biso bakimbangiste toyebi yango ezali papa Mfuma Mbanza ye moko akutaki koloba yango le 25 mai 1996 ntango alamukaki na ntongo abetiki 3 fois Noël place toyaki koconfirme likambo wana yango wana bandeko na ngai tozala na doute te fo tokumisa date wana le 25 mai eza date moko monene mpona biso bakimbangiste fo tokumisa yango po ese papa Mfuma Mbanza azalaki nkolo Yesu yango wana témoignage moke nazalaki nango kopesa soki bandeko mosusu bazalaki ya kobakisa bakoka kobakisa na sukisi wana nkombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen tata mwana mpe tata Nzambe Molimo Santo nalingaki naloba likambo moko namonaka ntango nazalaki mwana moke na Nkamba ntango tozalaki na Nkamba tobanda omona kaka bato babanda oyo ebele ngai oyo azaleki oyo alandaka na nsima ere azalaki mwana moke napesaki ye nkombo Jean Mondele mpo ye abanda olinga bamindele te mais ngai nazalaki curie nazalaki vraiment curie donc ngai nazalaki nzunzu moko mosusu tomoni kaka baanglais baye na nkamba ya ntango wana moto ayebi anglais aza nete tozalaki na tata moko Tabatimba comme interprète mais Tabatimba mpe anglais na ye ezalaki nango anglais te donc
comme so tomoni kaka bamindele moko mine to mitano baye na nkamba wana ntango baye siko fale mutu interpréter aloba anglais po basakola pa bandimi et puis ntango bamindele wana bakosolola na papa mutu mpe azala wana alimbolela papa po papa mpe era bando solola na bango abando limbola bon nga tellement nazalaki tiré de mundele soki azotambola nga naza na nsima na ye nga kaka te me bapeti mosusu tozalaki bana mike wana bon tomoni te bansimba anglais eza te de oyo bamindele bazoloba ye azoyoka nete oyo mpe vididi oyo mpe donc oyo ye mpe azoloba bamindele donc bazocomprendre yango te esika namonaki papa Fambaza azalaki mystique mbala moko papa Fambaza ye moko abandi oloba na baanglais wana mais siko papa Fambaza azoloba na Kikongo bamindele wana bazoloba na anglais yo ye mono alobi bubeno boye lukolele bamindele bazongisi na anglais wa butsidi nzie tolo bweyena ngeni papa azoloba anglais to Kikongo nga binonga fona landa na mona vraiment soki azoloba langue nini sima de to uti mbuta boyebi kaka place simple banozala ya donc église RC la kawana siko bazomema bango ko bakene na ndako kwa Fambaza donc masolo ya ndenge wana na Fambaza mais Fambaza azoloba na Kikongo banglais wana bazoloba na anglais mais bazoyoka bazokende bazotambola papa bazosolola sikoyo biso nalangi na masa na ngambo to banotanga ne Santos aza musicien na nkamba ti sikoyo tolobi ne bu papa nkandinga kitawo miki Kongo bu mimi ndilinga nkandinga bitawo betu kusebi tukiti latte bitawo nkandinga bitawo do papa latte kasebi ngatu mususu yalbi ngatu anglais papa anglais kasebi mais finalement papa banoloba anglais te abanoloba Kikongo mais azoyokana na bato baoloba anglais et puis bato bazoloba anglais papa azoyoka bango bazosolola bien banda wana na mona papa Fambaza azalaki kaka do soki alingi asala numero na ye asali yango donc azalaki mystique donc na domaine wana esika to bato balobaki papa abanoloba langue nyonso donc esika wana nde biso ngai namoni la vumaki non abandoloba monoko nyonso abandoyoka donc moi témoignage nazalaki nango ya mwana mpona kolakisaka mwa monene na ye na ndenge ya masolo na komba tata nzambe molimo santo na komba tata mpe mwana mpe tata molimo santo nga kombo na nga papa José Diangi Ndatoko biso tokoli na nkamba na ngonga ya suka yo baki yo nge ko kuto kuna kuiza yiza yani mtu nsuka yiza donc tokoli na ngonga ya suka tango nyonso bayaya nyonso babimi na nkamba biso tozalaki baleki ya suka makambo biso tomonaka na nkamba tango biso tozalaki na nkamba tobandoli kaka pondu voilà ngombo ye ngombo donc na ndako kolia ngombo na mbanda ngombo partout donc tous les jours voilà du premier au 30 ngombo siko ngai biso tosali groupe na biso tolomona kata mosusu papa Mbenza akezo bambisi na zinga mpona bapaya kaka mpona bao bato spécial ta mosusu tokena ye tosimbi bafili papa Fambaza tindi bazozwa bambisi toakompane ye na bapanie ya bambisi biso bana miki tomimi bakepesa ba biso mpona siko kanda mais comment biso toliaka pondu tolia bambisi te obenoka lo ne diako mbisi za banjenza donc ezali ka lokola rythme mais alors biso fotosomba bandombo tomana kopeshe na bizinga wa biso tozalaki 5 personnes tozalaki sikoyo tobanda kopeshe kaka na 18h
molili soki ekoti biso liba aire wana bambisi mpena balukaka bilia kolia tokeye mpena tokamati 5 personnes tokomi na bazinga tokatikati basinga wana ezalaki na bazinga première fois ezalaki bien tokeye topeshe tozongi mpena tokolia bambisi na biso mbala ya mibale c'est bon mbala ya misato tozopeshe donc pêche mpenza ye makasi otie kaka boye pa tosutuka kaka fo tomoni papa mbala ekankili tosala o ezalaki ba 18h30 molili mpenza donc ekankili tosala donc tozalaki wana mutu nyonso atikaki ndobo bambisi tozalaki na banzela na biso oyo tozali so totia na kwa ni surveillant nini nakokanga donc ntango kaka motu alobaki papa donc ndobo kaka poso otiki yango tokimi biso tokanzaki papa Vambanza amoni biso te ke na biso jour elandaki sikoyo ntango sikoyo touti baklasse papa Vambanza nga nazalaki na classe batindi message oyo nakokende na ndako te ifo toleka na epa na ye na ndako na résidence na ye nga na comprendre te me nakende kosalela batindi message tomoni tokutani kaka ndenge tozalaki na pokwa ndenge tobanda kopeshe boyiba don ndenge tobanda oyiba bambisi tokutani wana biso misala tukupamba ekamazoro on dira programme bino on dirait tu comprends ekamazoro mpimba nkilwa kene sala kozinga biso mutu akoloba za tout la biso kana se atuni biso 3 fois mutu pa koloba azate alobi membizi zina kazabeno ko mbizi zina zisanswa ndemja banzenza kalusadi ya mpla yena kukaloli yembi mbizi kubu mbizi luzolole lwenda kwa nkambenza kakuluga ana mbizi tulubigaga tuwidi tokei toyogaga te tokomi na pale pondu nabiki mamasaka nini o pondu gagadi fo tokende tokita lisusu tokiti toke kopeshe na biso pepele eleki nango bien siko nga lokola nazalaki menera groupe papa Vambanza eloko nini asalaki adi nga nayebi te moto abanda koyenda kotikela papa Vambanza biloko avoyage na Kisasa siko papa Vambanza po akalme nga mpe groupe epanzana siko nakomeki na devoir fo nazwaka biloko pa mama fo nakenda kotikela ye nazalaki na Mbanza donc ezalaki devoir donc 18h donc 18h et au bis tokenda ko pêcher 18h wana fona zwa biloko pa mama donc fona kena kotika epa ya papa donc soki na komi epa ya papa soka yimso vuanda o o vandi wana ti eri yemoko ko libérer yabi wenda okay soki alobi wenda tokoza même 3h du temps obaninga na zaki wana batu nsuba yuzoka mwana suka papa Vambanza ngabi winda zaka mwana suka donc batu bazokota bazovima ye bazokota zubi na vandi na ngana kiti kaka walela kwa na vandi kaka wana bazokota bazovima ti jour mususu na baye pena na bimi na kena sima papa protocole na kikotia mobulu kuna a récupérer ngabe o menge kubima uzi papa kadidi ti kuvanda o na vandi wana ti ezalaki 20h papa a libéré nga na 20h asangi ça fait 2 semaines avitambe ngeye kimpumbulu wena yambula kimpumbulu oui c'est bien no muntu ambote tu sali rien kasi disara kimpumbulu ngeye kuba kimamba nasenga pardon tangwana bapara bazalaki sute nazalaki ngamoko na famille na biso na bano vana ndako papa Louis protocole ya papa Vambanza bano vande pa na yemta bano berger ngai mais nazalaki na comportement mo trop brutal pona nini nazalaki ngamoko bapara bazate ba yemo ba vie moko ya malamu te e bano tindanga bilo mukolo mususu nazwi ba camarade nanga te bino mfulu tazi
mfuluta zibweke mumbanza tuzaki na baplace na biso tobalolela bamfuluta na kati ya zamba place bazotunga na montagne ya katikati wana tozaki na place na biso bamfuluta wana orke ezalaki bamfuluta spéciale za banzenze konga na ye biloko biso kweni nyonso zamba nyonso ya mbanza biso nzebaki yango toke sikoyo toke place wana na bakamarade na ngaso yanzikadi ya mfuluta yanzikadi kungombe kele butela na ngombe tianga kuweno kele tobika mpambanza kena alongo na ngombe kitwa kena weno ndenge atambola kana ye tobandi kondia mapela ezalaki me pa 30 secondes okaka fois totala donc place wana tomekaki tokoka soko bouge ti donc na ndenge tobandi olela kaka tozolia kaka wa ye kaka ikankili tosala a place wana arepondaki papa mfuluta tadia na répondre na papa mfuluta tutadia ika mfuluta za beno papa mbele kungombe kwa ngatu mfuluta ko tubakila mfuluta tutadia izi lubaki ni uzadi bale lubaka zina yeno lwenda a Luisi dia mfuluta kwa ingeta papa tuwi owa eloko tozanga kina bino to ibisa bino ke na génération na biso zaki génération ya barungile ezali bana oyo papa abengisaka pa mfuma ndongo tokende koyemba na Renapec. Est-ce que tokoyemba ta nzembo moko comme ça epesa batu moi nini moi témoignage nzembo nini ma ogiri yebi tokoyemba matulongwanga maluvuluzu kwayekwa otsono kambe kasatana tuviti sangetu kumbwata bikudu yeti kwezoka mangu matani matulongwanga maluvuluzu kwayekwa otsono kambe kasatana tuviti sangetu kumbwata bikudu yeti kwezoka ngemukwikizi wokesangetemo zora kwantami songa kwa babo uisonganga vongeni labda Yesu zewatanginiwa kwa babotsonu ngemukwikizi wokesangetemo zora kwanzambi songa kwa babo uisongama vogeilanda Yesu yewatanginiwa kwa babotsonu oyo bapesi témoignage tobulandi bango. En tout cas merci mingi ezali ndeko wa bino oyo azalaki kati na émission oyo ezali organisé pour la journée culturelle ya bana nkamba papa Luvuvamu Toko de la paix tobengisaki papa pasteur Mvula tomoni intervention na ye ezalaki ya mbangu parce que esika ezala biso pasi on a dit sende po tokende mwa mbangu tozana ba présence ya mama Marie Austina Krei, tozana mama Augustine Tuka, tozana mama Brigitte Tuka, papa José Dangenda Diang, tozana awa mama Micheline azana awa tozana awa mama Mikala, papa Thomas Matufwen, papa Noura Tusongamo Songabio, tozana papa Sylvain Mbote Munzila Nzila Mbote, tozana papa José Toko Bao lusa suka lumanisiko sitolanda quiz tozana papa waiza Toko papa Jimmy tozana bandeko na biso bayo ko assister biso awa papa Budida Congo tozana molonga ni papa Sylvain mama Blanche tozana na caméra tozalaki na papa Fernando azaki na biso tozaki na muto munene biso benga muto munene na émission Nkamba Sat l'univers papa Edi azaki na biso ye mutu atie biso mobulu mais asel musala na ye ndenge longo bani projection tozui tenté
ezali journée mo fallait to sepela mais place na biso te papa Godi asali musala na yete to yesu na mama na biso ayeli na biso mama fifi ndongola zaki na biso musala oyo côté technique oyo ayeli biso musala oyo ba biloko nyonso tout pour esala mukolo mwa lelo papa Lambert Bakwemi. En tout cas merci na balandi nyonso tout mikolo za koya to kozongela biso bino parce que masolo oyo ezali mingi ya esengo. Merci à tout le monde. Kufuka mana kaose atamo na yebete na kolelanga na yo tameranga molimo nanga ose atango etata muzangi kimya kolo nanga osunganga molimo nanga ose atango etata muzangi kimya kolo nanga osunganga. Molimo